La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote na bandeko bolanda Irse Botelwa TV, kande boyebi tolobaka toujours. Bonjour, bonsoir. Yango vraiment dépendaka na ero kolanda biso donc tant tolobaka na ero kolanda Irse Botelwa TV ndoko yebo koza bonjour, topé okozwa bonsoir. Alors bandeko na nga lelo to kolobela likambo oyo ya mama na biso epela moto to moni ba vidéo to pe ba photo et circuler na réseaux sociaux eza na bandeko ebele o penza bolingaka Irse Botelwa TV bandeko ebele o bolandaka biso bomekaki kokomela biso to pe ko contacter biso pona likambo o etali bongo mama epela. Alors lelo Irse Botelwa TV a liboso na bino a expliquer bino nini oyo ezoleka pona mama na biso comédienne na biso epela moto mama epela oto yebi biso nyoso. Aza ancienne, aza vraiment comédienne ya kala, mama epela aza comédienne ya mikolo te, mama epela aza comédienne ya lelo te, mais aza vraiment comédienne moko ya kala makasi. Alors le lot to expliquer bino problème ango eza nini oto yambeli ba appel ebele oto zeli vraiment ba appel to pe ba message ebele pona koluka koyeba problème nini o eza ko se passer na vie ya mama epela. Na si ba photo yango bomoni yango na réseaux sociaux, bomoni ba photo na miniature nanga, ba tebele baza ko se poser ba question, ba photo ya mama epela na hôpital, est-ce que mama epela aza maladie ya solo, est-ce que babwake lié mbasu ya solo, to eza ya kala, est-ce que eza ya mikolo, to eza ya kala. Yango wana to eli boso na bino pona to répondre na ba question na bino nyoso. Bandeko na nga na pesi mbote na bino ba oyo bolingaka nga ba o bozaka wana pona kolinga ndeko na bino mwana na bino tata mwasi ya bana mama leki ya bana yaya topeleki na bino na kombo ya Irse Botelwa TV. Merci na bino nyonso bandeko bopesaka biso confiance. Merci na baye o ba partageaka surtout ba analyse topé ba émission na biso. Alors bandeko nazo senga na bino ke eloko moko tangu koti na chaîne na biso soki ba analyse na biso esepeli siyo en tout cas au s'abonner tangu s'abonner ko bosa na te activer le biso cloche ya notification nzambalola ako pambola yo. Pourquoi vous activer cloche ya notification? Activer cloche ya notification pour que prochainement tangu tozotia lisusu analyse tope vidéo mususu ekomela yo directement na esika nyonso oyo okozala. Yango bomoni Irse Botelwa TV azalaka toujours na bizaleli ya koloba tango koti na chaîne na biso soki ezambala liboso tango zo ko s'abonner ko bosa na te activer biso cloche de notification. Napesi merci na Madeleine Aketa, merci na yo esiko zali en tout cas balobi ye penza a soutenaka Irse Botelwa TV de loin penza nzambalola a pambola yo mama Christella Dedos. Merci esika ozali mama Yvonne Princesse Allegria nzambalola a pambola yo et mes salutations aussi à Daniela Nzongo la fille à maman Daniela Nzongo la fille est née donc nzambalola pambola yo Daniela ya Xavier na Exaël. Mes salutations à la famille Botelwa Mobimba nzambalola a pambola yo et pourquoi pas na famille Kuta
Tant na ba famille kuta na omuna ba ndeko na nga, nazomuna ba Gislaine, nazomuna ba Gelor, nazomuna ba Mylène, ba Paulin, nazomuna ba Ursule, nazomuna ba Tabita, ba Rebecca, ba Blaise, ba Mylène, ba Fleury, boza vraiment ebele ba chat de kuta, boza penza ebele, nzambalola a pambola bino. Bandeko, ya motuya eza nini na likambo yo, tolanda après pibi. Amae, ane ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na matali fertilité masculine, agrandissement des troisième jambes, qui mobali salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mamae, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, salina solution, na gavke, pona loposo, totikali simate, vergete, abengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, théo, ici ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Wana boti kolanda pib ya gavke, bolandi publicité ya gavke, bandeko bokutani na maladi o bauti ko expliquer biso wana, ko hésiter te ya kubenga vraiment gavke bandeko nanga, ba témoignage ezali tellement ébélé. Ezaloza moi sur l'équipe déjà à âge kubota. Ménopause zotungisa yo. Okomi na ménopause 65 ans. Comme la gavke numéro na bango ezana benga bango bako traiter yo bako sunga yo ozongi la lisusu mabota na yo. Ezala oza na mobilité mais ulingi ubota. Benga gavke ba système kuna ezosalema nyoso kitoko makasi. Likambu ya mama epela esepeli si batu ebele te. Likambu ya mama epela batu ebele basepeli nango te. Alors batu bakomeli biso, batu babengi biso pona kuluka koyeba mama epela aza na hôpital, mama epela aza wapi, mama epela aza maladi, to mama epela aza ndenge nini. Pourquoi batu basinteresse nango makasi po mama epela aza comédienne moko babwakela ye maladi ebele na vie. Mama epela maladi o tozomona o tomoni ye lelo na ba photo bouti komona ya mbasu. Mama epela babataka ye mbala ebele na maladi ya mbasu. Wana lingi na to faire comprendre na laksano batu na mema bino no na ebandeli tito ya koma na mama na likambo. Kaka na monde ba comédien ndenge boyebi eza na ba comédien musuba za ramite mama be. Eza pe na ba comédien musuba za ramite mamalamu. Na monde ba comédien mabe eza ebele. Soki to bito kosa e ozala penza malamu te. Mais quand on est dans Sabino, na monde ba comédien en tout cas mabe eza ebele. Pourquoi to lobi mabe eza ebele? Tant to loba mabe eza ebele to tala bana motema mabe de 1, de 2 ba bomana ka bango na bango. De 3, jalousie et tonda motema. Tant que ba jalousie, c'est-à-dire, balingite muninga a avancer. Ce qui muninga komi ko avancer na musala na yeba komi ko luka ba rebwe ki po ba zongisa muninga wana sima, bazala toujours bango nyonso niveau moko. Tant que ba motema mabe ya comédien, to mona ba mabe o ba comédien ba sala ebele ya o bokoki ko imaginer te. Preuve ane que toi na papa vie de loin. Bison so to ebi comédien na bison na kombo a vie de loin. Vie de loin, babwa kela e malade ya mbasu 3 fois.
Na 3 fois babakele malade ya mbasu, 2 fois ezala na monde à théâtre et puis une fois ezala na monde à théâtre te. Likambo na ucho ebisa bino ya malade ya vie de loin, ye moko ayaka ko expliquer ngo na réseaux sociaux que babakele malade 3 fois mais une fois ezala libanda théâtre mais 2 fois ezala na théâtre et puis ayebi mutu o abwakele mbasu ayeko loba lisu likambu ya poison. Balesa ye eloko mabe 3 fois. Bolanda eh? Na 3 fois o balesa vie de loin eloko mabe 2 fois ezala na monde à théâtre, une fois ezala na monde mususu. Ndenge moko na maladi ya mbasu, ndenge mona eloko mabe ndenge na kuchwebisa bino. Pona olakisa bino na monde à théâtre nde bazalaka wana motema mabe eza mingi. Bango na bango bamekanaka mingi. Bango na bango basalanaka ba mabe mingi. Balingaka avancement ya muninga te. Kaka nde boyebi lelo théâtre kabwana dekan, toza na babakuku, toza na ba famille libota. Mingi bango nde ba problème. Mingi deka wana nde ba problème. Et comment soki o jouer koto, oye ko jouer koto yo, moye o jouer ezate. Preuve ane que toi na likambo na réseaux sociaux o ezoleka. Maman na biso étoile, maman Yolande étoile, maman azaka respect, maman a se respectaka. Maman ototika la oyoke no na buzo bate. Bango moko babenga kiye akende ko jouer. Mais kaka bango moko babengi akende ko jouer. Après likambo baluke liye lisusu. Mais babosani na bango ke bango moko babenga kiye. Pona olakisa bino monde à théâtre eza monde moko ya malamu lisusu te. Combien de comédiens o bakufa bandeko na bango ba comédien batu baboma bango. Naloba toujours bafongolaka motema te po totala nanyo azana motema malamu nanyo azana motema mabe. Soki ezake bafongolaka mitema po toyeba mais ba comédien ebele bazala exposé awa na réseaux sociaux. Mais comme bafongolaka motema te moyen vraiment toyeba likambo yango ya makasi ezate. Moyen toyeba nanyo abomaka, nanyo aza motema mabe ezate. Peut-être to mona ngona ba acte. Pona yo répondre bato batuninga pona mama epela. Mama epela azala victime ya mambo belé na théâtre. Na ete pona kote la epela, mais na ye pona luba o nga na yebi. Kande na epsaka bino ngai Irsil Bote la TV obomona na lobaka beaucoup plus o na yebi. O na yebi te na yaka liboso na bino te. Bolanda. Mingi o kaka nga na yebi. O na yebi te na lobate. Na oto mona video moko circulé dernièrement awa. Mama epela na Dubai. Azaki na batu na ye, bazo solola ya na ye memie na Dubai, ya na ye boye. Na oto mona ngo, kaka, il n'y a pas même 3 jours, kaka ba 2 jours passés, il y a 2 jours passés. Nde na oto mona video ya mama epela. Après ça, na yo mona ba photo, ba video, ba photo bat ba yo tindelanga ya mama epela lisusu. Mais on nga na yo yebisa bino lelo ezaki mama epela aza bien. Ba photo wana o botindelinga, o bolokoti partout, o bato ebele balobi mama epela na minute nga na yebi mama epela aza bien. Soki aza na Dubai te seke si azongi. Aza bien. Histoire na ye ya maladi, oui. Azaki penza bamabogwa ke la kaye bambasu eza ya lelo te. Mama epela kota ko hôpital na 2022.
2022. Ça va bien, plus ou moins, pas plus que vous. Ça ira un jour, la pluie tombera sur la terre produira la nourriture nous donnera la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. Bonne santé. Ça va bien, plus ou moins, pas plus que vous. Ça ira un jour, la pluie tombera sur la terre produira la nourriture nous donnera la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. Vidéo bomoni ya mama epela tango ezaka wana ezaki na 2022. Malade ya liboso o babwakelaka mama epela. Nasir bato balandaka penza bemission na biso très bien baebi. Mama epela babwakelaka maladi baswanaka na comédienne moko na kotanga nanga kombo tenga na lingaka ba vraiment ba polémique te. Nazara mutu moko na lingaka nanga ba polémique te et surtout ba réseaux sociaux auto salaka ezala vraiment kitoko malamu te. Baswanaka na comédienne moko après ko swana na comédienne wana na lobara na ena ola kisayo mama epela ye moka lobara na émission tanga pe komba comédienne wana après wana alalaka bonanda kuna ya la muka likolo vimba wana ezaka maladi ya liboso ambaso babwakela kaye tomonaka na réseaux sociaux tomonaka ti ekomaka bakende na église ya liloba tomonaka ti ekomaka mama Olive atindaka bato bake kozwa ye balongola ye bakende na hôpital tomonaka nyonso elekaka en tout cas arataka liwa arataka yango penza po ezaki penza ezaki makasi mais bato bomi tungisama nani susu abwakeli mama epela maladi nani susu mama epela na minitio aza bien mama epela na minitio aza bien na luki ba information o na yeli bino eza information vrai mingi mama Chantal o komeli ngai mama Patricien lisusu papa Ige boza ebele ba obo komeli ngai mama Clarisse mama Nadège mama Clarisse mama Olga merci na ndenge bopesaka confiance na Irsil Botelba TV bokomela kinga na lukela bino d'information na yela bino à propos ya mama epela lelo nazo ko informer bino ki mama epela za bien bolanda makambo ebima bima na réseaux sociaux te mama epela za na ye bien azo savourer vie na ye mama epela za na ye bien azo profiter na vie na ye aza na ye bien pour le moment mamba ba comédien so bolandi yango bato belé bakota lifilo bomoni ba comédien o bomonaka mingi basala su musala pamba te bakota basimba bino bomona théâtre zala sunde zala kala théâtre kala zala kitoko baseri ba pape lombe ba osala ba maboke baseri ba papa ngalufa baseri ya ba mama Chako que son âme repose en paix ba mama mabele ba mama ebele baseri théâtre tozongo na ba cassette toke lukango na ba CD na ba CD na ndaku nanga awa mupiko ekoza ta awa banda théâtre koma ya YouTube théâtre koma ya tembe théâtre koma ya concurrence théâtre koma ya ba oyo na ba oyo théâtre koma ngana lekiye na kusala théâtre ngana lekiye na kolata ngana lekiye na koyemba ngana lekiye na koloba ngana lata kabilo kwa kombo tolongwa na maboke tokoma na sapologie pourquoi parce que ba comédien na biso ebele bakomolanda ba fan succès eboma musala lelo barando yango ekoma kokatisa LOT soko katisika elo bomimi ngambo
ojuaka koto otikala koto yo et pas ba voisin koleka te soko leki kaka pa ba voisin omemi ngambo ata ba voisin bango mo babengi yo kokende te pourquoi parce que ba fani ba oloba musala ezoko avancer te ba comédien bobomi musala bino moko bobomi musala bino moko lelo ba comédien kala ya minene bazonga mwa sima mingi ba o ba yeye lelo ba yena ba concurrence ba yena ba tapage bamona bango nde balataka bamona bango nde bayebi kolata musala zero bozongisa maboke na série wana na époque wana tobanda kokonsome maboke bomoni na époque ba CD tobanda kokonsome maboke osomba CD moko ezaka na épisode 1 il faut que ne sou koluka CD musu omona peut-être za na épisode 1D soki ba osala ba lelo kutu nde tokoma na ba 10 épisode ba 12 épisode kala tobanda ozala ka 1 tina 6 1 tina 7 ba comédien bobongisa musala bomoni likamba mamepela bato ebele babangi yango po bayebi ba comédien ba capable ya osala tala yana ba comédien ebele nazo bandela koyebisa bino bana ba secret ba boma baninga na bango ba comédien bomona ka Diana Makila kufa bomona kaka Suzy Bantu akufa bomona ka Yada Diki Tambala kufa bomona kaka papa bomona kaka bato ebele ba mundweri ba papa shaba bato ebele meso bolandeli baliwa wana mususu bandeko na ba comédien bayebi lelo tokumisa nzambe pona vie de loin bomona vie de loin nga benga ka dessin animé akufa na film ba tenta kufa te so na otala parcours ya malade ya vie de loin na ye natali vie de loin na bo moi en tout cas na benga ka dessin animé ya na batu mususu nzamba sala bango bolamu te me bango moko ba témoignage ya bolamu nzambi et ana batumsu to loba teke ye nzamba sala e faveur te mais ye moko nde bo mona ye azabola mwanzambi ye moko kati don ye moko azabola do ye moko azo témoigner comment ne ka bo moni bola mwanzambi et ana batumsu okosambela nzambe ya vie de loin nzambo abikisaki vie de loin nzambo abikisaki intel bobi combien de fois vie de loin lielo kwa mabe. Combien de fois vie de loi lié loko et ko boma yiba télé na biloko 3 fois. Akufara te pourquoi nzamba batela kaye nzamba tala motema na ye. Na lobango lelo na ka belle vie kandi. Bomoni pourquoi nzamba bundela ka belle vie nzamba tala motema na ye. To sala bolamu. Bolamu iganga ka ba comédien. Bosala mingi bolamu. Bolamu egangaka. Bosala ka mingi bolamu. Bobima na ba fitilité zanga tina. Bobongisa misala na bino. Misale beba likola ya kibongai bo bebisi musala. Ma comédien combien oba obo mabatu. Mama epela obo bengelanga obo ba mama epela ba maladi ne ba ataka ba maladi ne nyoso. Ba maladi nyoso o mama epela bela na vie. Ba maladi wana ezala causé par ba comédien. Batu ba koza maladi wana epa ya mama epela ba comédien. Oto yebi pe ba kombo na bango. Tana olo ba bate bele bazo se référer na vidéo mama epela salaka. Pour le moment, maman epela aza bien. Aza bien. Mais ba comédien belé bazo kufa kaka boye. Ba comédien belé bazo bela. Ba comédien combien? To mona jeune fille moko pasa la théâtre boye. Na moni babwa ke la question malade to mona ka on a réseaux sociaux na moni ngo na page les comédiens officiels.
bino na bino boela nini nga alobaka oluki oboma belle vie ojouer le quoi belle vie te mutu na mutu ana na ba côté fort na ye na ba côté faible na ye koluka koboma muninga olongolaka muninga na mokili yo tika na bomoi eza mabete mais sikoyo o remplacer ye te o remplacer ye te ye aotikala ye yo otikala yo mutu na mutu aozala na ndenge na ye mutu na mutu aozala na ndenge na ye grâce à mutu nzambe tanga partager ba grâce na ye a partager mutu selon ye donc bobotama nzela moko te bobima na libumu moko te mutu na mutu aza na ndenge ne tobota makutu bobotami famille moko bobimi nzela moko boza mapasa to bobotami libumu mome mutu na mutu ana ndenge na ye nzamba ko localiser ye mutu na mutu ana ndenge na ye nzamba ko pesa ye grâce mutu na mutu ana ndenge ne nzamba ko pambolela ye boyeba eloko wana te eloko wana boyeba yango te me lelo bokamusanga soki bokangela baninga kanda mpo baninga baza koevolue lelo bokamusanga so boluka bobebisa bavi ya baninga mpo baninga baza koevolue na monde ya théâtre yango bakomedia ebele bakoma mitema mabe ezolakisa na bilongi na bango bakomedia ebele bazobeba na bilongi mpo na motema mabe bino moko bosala nanu examen de conscience na ndenge bozalaka na nde bokoma bobongisa mosala na bino bokoma na barando ebele bozwaka lisu pamba te tango bozalaka bien bozobengama partout mutu akobenga yo okoto abengi yo okoto tout fait nombre badeba oyo bokabwani oyo ebandaka na sera Top Vision nayebaka bokabwani oyo ekota na maboke série ya Top Vision tango Top Vision ekabwani bato musu bake koto tango Top Vision epesaka bato esinyesaka bato ba contrat bato ebele bakabwanaka na théâtre à l'époque wana ya Top Vision nayeba te so bozo se rappeler lisusu na époque ya Top Vision esika ba ada ilunga babanda ko jouer bango nyonso ba Dacosta ba Davina banda ko jouer kuna na Top Vision akenda pango Top Vision tangu kaka pesi ba contrat na ba comédien esika penza bakabwana ka bien de yango wana ti leo tokomi na badinana tokomi na ba belle vie tokomi na basila tokomi na boye mena nyonso wana eloko ekamusanga epa ya sila bandeko ni nyonso bazala kaka mabe bafani ni botia sila na kisiko tale sika monde théâtre beba bozongisa Yesu na mitema bakomédien bozongisa Yesu na mitema na bino musala na bino ekende liboso aliro bozokende ti tokomona pena ke wi bokoni pena kobomana ya vis-à-vis wende bakuluna baosalaka sinon mama epelaza bien penza yango ezalaki message important oyo tolinga toyela bino mama epelaza bien conseil topesaka awa nga loba napesaka conseil presque chaque jour mpona bacomédien mais eza na misu bayokaka misu bayokaka te topesaka bino conseil mpo biso nde totala bino totala nde bookendela so boolandaka bafani bokoevolue te so boolandaka bachroniqueur mingi sila soko olanda bachroniqueur na bafani ma chérie chaîne eza na baisse déjà visibilité malonge eza te mais so bokovandaka bolandaka bachroniqueur na bino bafani na bino fani alobi kobenga intel te daya kuta ya pe suko jouer te yo pe place ozolobi akoya pe suko jouer te okitisi déjà visibilité esika bobanda ba théâtre bafani wana bazala te
esika bobandaki ensemble na bango même biso ba chroniqueur tozalaki te bo évoluer ensemble ndenge bobanda euza malamu ke bolanda po ba chroniqueur bazoya baosala ba émission te na koyoka soni so oyo aye kosala nga soni na viso longo sala likamba malamu longola na mutuna osoni longola na mutuna oke batu ba omona nga batu ba oyoka nga batu ba oloba soko longola eloko wana na mutu osala eloko malamu. Merci beaucoup na bato bopesa biso confiance na yaki liboso na bino penza pona expliquer bino likambu ya mama epela na si boyoki na si bo comprendre problème ango izalaki nini. Bandeko bolingaka biso nzamba lola pambola bino kande na bandilaka koloba. En tout cas bo partager s'il vous plaît tango koti, partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp, partager biso na Messenger. Mais ka penza ko partager émission ou partout. Nga lo ba toujours bozaka na visualité o partager so moni mutu mo be balongoli bilamba nde boye bo partager. Bo partager ba conseil boye o e ko porter un plus na monde ya lelo, o e ko porter un plus na monde théâtral, o e ko porter un plus ezala vraiment malamu mingi. Bato bo bande ko mitungisa pona mama epela ana maladie na lokolote, mama epela azana ye en forme, donc azana ye très bien, azana ye vraiment très bien. Ezaka ake ba théâtre ngo ya lelo bakoma ko kipe ba benga nani ya munde bomoni ki mo bomona ka epe na ba théâtre te. Po ba théâtre ngo koma ba benga nani ba otika nani ya ngonde likambo. Mais tango ba théâtre zalaka nango mutu nyonso yaka na o jouer sala boy. Tango ba producteur ba bande ko uta poto, bazoya ko produire ba théâtre makambo zaka bien. Mais tango komika banguna bango nde isika makambo ibeba. Alors merci beaucoup. Nzamba pambola bino ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongite soko ozana motema ya malamu nzamba toucher motema na o partager ba vidéo na biso en tout cas partager a to finga raté na lobaka na chaîne na biso tozawana te poto finga tozawana te poto gagner ba vie pona mafinga tozawana te poto gagner ba abonné pona mafinga to finga raté tosala toujours ba analyse na biso lolenge esengeli pona kosala analyse aucun jour bomona irsi botelo TV apelisi caméra aye liboso na bina komi ko finga donc ekosimba te ata mukie te. Alors ceux qui sepeli o s'abonner na chaîne na biso nzamba opambola yo o s'abonner et ozala vraiment malamu mingi tango s'abonner a to souhaite kaka bienvenue chez Irsi Botelo TV et puis tango zo s'abonner kubosana te activer kaka cloche ya notification yango kaka tosengaka pour ceux qui activer biso cloche ya notification obando mona ba analyse na biso à chaque temps to bando tia ba analyse na biso awa okobanda kozo yango na kimia nyonso. Alors aimez biso vidéo et ozala malamu mingi tiela biso commentaire bien par rapport ya analyse autosali ko tiela biso commentaire te po ofinga ka ba mona yo mutu finga ka tia commentaire bien par rapport ya analyse oyo osali nzamba lola a pambola bino ngana bino naza sur to kabwani awa. Donc bo retenir que mama epela aza maladité aza bien boya lisuko tuna ba question te ona ebisi bino yango wana tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongi te. Alors tielanga ka j'aime bien partager lenga ka vidéo yango nde bosenga nanga. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.